make your goal. Smart, specific. Smart, measurable. Smart. Alors, dans les mingi qui dessiner, il y a en même temps que la primaire, ceux qui ont une pause pour aller voir ça, ils vont dessiner. Il y a pour la mingi pour dessiner, il y a pour la mingi dans beaucoup, bien sûr, dans le coma. Alors, bon, il y a des polos. Na lolenge ya mopanzi so ina telemi na mopanzi boye eke bokota bongo na nga na kati saka ondie balongoli katikati na ngai ozotala bongo na nga na kati so ozotala ngo na lolenge wana bongo na yo ekozala eloko moko ya mwa boye oyo bongo na yo ya likolo. Celui total yango bongo na yo ya likolo ekozala mwa lolenge ya likolo ezali na biteni bongo ya likolo ezali na biteni nango ekambani na lolenge ya liboso mbunzo bon wana ye mbunzo en français babengi yango frontal liboso donc soki naza boye ezali katikati na ngai ya liboso tolongoli katikati oyo toza na nsima tokobenga yango dikosi nsima awa ekozala nayebi te déjà na tableau à pembe soki ezoleka ndenge nini avec manteau ya couleur mais tokobongisa yango awa ekozala mwa nakotya yango lolenge kani kidisi ok alors oyo ya likolo ezali likolo tozana liboso mbunzo tozana nsima dikosi tozana likolo babenga yango parietal na lingala vraiment nayebi te parce babeta biso gogo mingimingi na likolo mpe babeta biso gogo nakomi yango parietal gogo parietal likolo akiti moke aye na temporal vraiment awa nako dessiner bango litoi azalaka oyo eza litoi temporal litoi komba babana biso bongo alors wana ezali bongo ya likolo mbunzu na miso oyo na bongo na kati kuna oyo na kati ya bongo banere eza na kati kuna esangana ekanisaka voilà na kati kuna esango baboye banere kuna ezalaka basubstance mibale moko ezalaka substance grise mosusu ezalaka substance blanche bango mibale bazalaka na barole na bango
substance grise ye azalaka mpona korégule na kati substance blanche nde azalaka mpona koexécute na libanda tokoya na banyonso wana baninga naza na posa ya misuni na bino na makambo oyo mpona bana na biso bayebaka deja makambo ya malamu mpe naza kobakisa na basekteur nyonso tokota toluka mpe tokabola mbunzu nde aza wana na bongo azali na mémoire azali na jugement azali na écriture azali na exécution mpona kotanga azali na comportement exécution oyo ezali lokola mouvement moko na bango na ndenge ya liboso bazali na posa ya miso po basala yango miso miso azalaka mwa bawana se ya mbunzu ya bongo. Alors tozali kokoba malembe wana ezalaki mpona mbunzu ntango ozali kokoma ntango ozali kokanisa ntango ozali kotambola ntango oyoki makambo po ete ozwa eyano ya malamu jugement ntango omoni eloko po te esika ya liboso elekaka kokanga eloko mémoire esika ya liboso ezalaka miso avant liboso ete okanga eloko ifo omona yango alekaka wana mbunzu biso ntango azoloba mbunzu ezobima ngo koseka ezalaka mbunzu mbunzu tokomona ngo ndenge na libanda neti ngasepela na mbunzu ya Naomi Naomi luwa okiyambo mbunzu yango ozala mayelezi na mbunzu wana donc misu wana tolongi na frontal nakokende na nsima na likosi nayebi te soki bozala vraiment na besoin ya koma yango nayebi te vision soki eza ndenge nini frontale occipital parectal akota ye déjà oyo azalaki temporal wana na bongo ya likolo na likosi na occipital misu azalaka na baconnexion po ete misu emona source nango eutaka na nsima nayebi te soki nakoki kocambo wana bamomona te source nango eutaka na nsima nakoki koca yango mpe wasalaka moko ya système de kiasma makambo oyo tomonaka libanda na miso emonanaka na ya kobaluka me bao bamonano nde nini plan sagittal maître Sting plan sagittal so occipital bikosi azali na makambo ebele mpe asalaka me ya motuya ezali interprétation makambo oyo tomonaka na miso eyaka kozala process na nsima
nga na kosangisa yango na bongo ya moke, parce que bongo ya moke azaka awa bongo ya moke voilà bongo ya moke aza awa kami na chete na grey ye azalaka na grey mal assistance grace bongo ya moke makanisi yeli ngai kaka hospital oyo azali kointerprete badone oyo tomoni na miso nakopesa exemple eyekaka te sisiko moto abambi nga eloko namoni yango ndenge eza koya soki nakoningana na mopanzi ezali mpe bongo miso emoni eloko ezali koya etindi bokanisa lisusu na bongo ya moke tolobaki ezali mpona bamouvement, mpona koningana, mpona équilibre, mpona coordination. Voilà, hospital tokosuka na ye wana ye azali mpona interprétation. Interprétation ezali komekola suni makoloba lolenge wana achaka interprétation présente ono komekola anelakisi nini interprétation komekola mai tomoni eza neti mwa centre processeur oyo nyonso omoni mwa check nango eleki na liboso meke na suka kuna po tomekola ye oyo namoni ezali mbwa to ezali nyao oyo namoni esi namona yango to namona yango na mte oyo namoni nayebi yango to nayebi yango te oyo namoni esi namona yango ondire na nsima na likosi me biso likosi ti bulega likosi ti bulega ser wana to peti wana to jo wana kaka likosi tolongwe na hospital na likosi tokokende na parietal na likolo na bengaki ye parietal parce que makanisi vraiment ezalaki te makanisi ekoya lokola tozali kolukaluka babengaki egogo babetaka biso mingi bigogo mama osangoloba bete gogo tomosu tozosakana oyo akozwa te babete gogo egogo parietal ye azali mpona koyeba apesa yo esika ozali oyeba ke tozotama na nzela tootutana te chambre na yo voilà apesa yo notion ya espace ya esika ozali ozomona deja ke baza kose complete bango nyonso parietal apesa yo espace notion ngana che yango esika ozali esika yo moto ozali parietal apesa yo basensation wana na koyeba esika ozali bamouvement eza na kati bandeko na nga bakinisisa bapesi tolongela ngai mouvement koningana esika koningana ezali mouvement koningana koningisa ningisa koningana parietal apesaka mpe lisusu oyo ezali
ça. Na français, na li français, c'est plutôt bien on dit moi là. Ma dernière sensation. La posa. Na coupe par exemple posa ya kolia. Posa ya komela. Tukokota na bakati kati tukoyeba. Ba rolo wana nyonso. Après pariétal et gogo to benaki. Tukoyesa kuna oeza na mopanzi. Tozalaki na mbunzu, mikosi, egogo, litoi. Place nakanisaki lotoi. Place nakanisaki ndako. Ya place nakanisi ba parents, nakanisi ba famille, nakanisi ba ninga, nakanisi ba ndebele. Ya nakanisi pio. Alors, temporal, musala na bengi yango litoi, musala na ye ezali ko loba, langage. Par émotion. Et on te penser. Équilibre. Voilà, tout continue dans le cadre scientifique. Système vestibulaire. Et on te penser. Memory skill. Kokanga makambo. Koyeba ko simba makambo. Empanzi. Nakopesa mashima mkie omoni eloko eleki na bozo. Ekena likosi atali yango aotsinda yango na mopanzi liboso ete yo o réagir to sala eloko siku esalaka na batiesa baseke ya baseconde automatique mais yo mutu il faut comment ça la volontaire. Wana ezalaki cerveau bongo ya likolo. Ceux qui m'imaginent vraiment bien, on a sepelé même la bongo ya moi assez, il y a cervelet. Cervelet la simona. Mais à permettre coordination, na équilibre. Azali na barole ebele. Mosusu elandi na kati po azali bongo ya moke. Donc awa déjà tozalaki na bongo ya monene ya likolo ya monene yango nabengaki yo bongo ya se mais yeyo déjà bongo ya moke, bongo moke. Tomoni baparti ya likolo ya bongo ya monene, bongo ya moke tokokota munzu il faut tokota ye na kati po toyeba vraimen ke akangaka makambo nde nini, azwaka mokano nde nini, akomaka ndenge nini, aninganaka ndenge nini, asololaka ndenge nini. Nikosi tokoya mpe tokokota ebongo na likolo pariétal tokoya mpe tokokota temporal équilibre tokoya mpe tokokota.
bongo ya moke nsima ya bongo ya moke tozali na ye nazoyeba yeyo na nsima ya bongo ya moke tozali na nzoto ya bongo. Nzoto ya bongo sikoyo azalaka eloko moko ya baboyi motikanga vraimen na salela bino yango malamu. Azalaka eloko moko ya azalaka eloko moko ya baboyi après vraiment pour comprendre que matière oyo ezali mozindo kotokotana yango ekosenga ntango. Alors tozali na besoin ya soutien na bino ntango bozali kopesa ntango ya kotala bopesa biso makanisi na bino bolakisa biso na nzela esika nini tokoki kopesa yango lokumu. Nzoto ya bongo nzoto ya bongo ezali esika oyo tolobaki ekonzaka biloko ya kati. Omoni mpe ndenge aza na kati aza na baparti ebele. Nalingaki mpenza kosangisa yango boye te. Mais kasi na lolenge ekendeli na lolenge ezali moko yango wana nebemi boye te eteni na biso ya mini tobengaki foko ye lisusu azali makambo ebele ene ya kitala anokomona biso ake osala misala oyo bongo aotinda ye oyo bongo akomona oyo bongo akoyoka nde akoyebisa ye esala yango lolenge kani. Na bobongo oyo ya liboso nasali ye naobaki balingeni ya monza lolenge moto na biso bongo na biso ekanisaka ntango totalaka makambo ntango toyokaka makambo ifo tozala na esengeli ete tozala na makanisi ya kotala malamu. Okoki kopona makambo oyo natali yango mpona kanga yango to makambo oyo natali yango mpona seka to makambo oyo soki natali yango ekopesa ngai kanda to makambo oyo soki natali yango ekopusa ngai liboso to makambo oyo soki natali yango ekosala nga soni. Totala na bongo totala oyo tolingi totala po tokotisa na bongo oyo ezali ya malamu. Akinoe somona te Kinshasa ekomi fulu soki biso tosali te tokobima sali te bana ntango tosali te tokobima sali te mokamba tosali te tokobima sali te. Salongo alinga musala salongo salongo alinga musala salongo salongo alinga musala